Mardi 21 mars 2023, Baïke, Bozami na Congo Kinshasa, Bozali pe na Ngambu, na Congo Brazzaville, Bozami pe na Congo Mobimba, na 26 provinces, Bomesa na Kolanda biso na nzela ya chaîne YouTube na biso Fondation Malua, ezali oyabino Mag FM, moto zali na esengo ya kopesela bino basango na mokolo ya lelo. Tofongoli basango mokolo lelo pona kotel sabino ete lobby kuna nanda kuya Sénat mwana mboka mokambi Sénat les professeurs Bahati Lukwebo ya ebaki bongo na koyamba ancien premier ministre ya République française na kombo ya Jean-Pierre Raffarin kuna babetaki masolo o etali insécurité na est ya Congo démocratique bolandae na commentaire ya Elvis Meti. Situation sécuritaire na partie est de la République démocratique du Congo et Zalakinde au centre d'échange lundi 20 mars kuna na chambre haute ya parlement Sénat entre président ya Sénat honorable Modeste Bahati Lukwebo o azalaki entouré na quelques membres ya bureau na ye pe délégation ya fondation ya ba leader po na pe o azalaki conduite et pas ya ancien premier ministre français Jean-Pierre Raffarin. Na délégation wana nde kambemaki na speaker ya chambre haute ya parlement o ya pasaki en revue grande préoccupation ya ngonga o ezali ko porter sur le perspective ya retour ya paix na partie est ya République démocratique du Congo. Sujet relatif ya préparatif ya ba élection o eza prévu na fin de l'année en cours et zalaki nde tina ya ko invité na rencontre conviviale oyo Modeste Bahati Lukwebo o ya brosaki intention ya ba haute na jeunesse ya crise sécuritaire o ezui Sika na partie est de la République démocratique du Congo depuis 1994. Alors que pays Nabiso et Fongola qui ba frontière na yango pona ko offrir hospitalité et pas ya ba voisin rwandais au babandaki ko kima guerre et pas na bango curieusement kaka ba voisin wana ba komi ko convoiter c'est-à-dire ko yiba lelo ba ressources ya RDC oyo esika pe komi ko seme ba mort pe désolation et pas ya peuple congolais. Ancien premier ministre français Nangambo Naye, Oazalaki chef de délégation, a mis le belli kozala sensible la situation sécuritaire, Oezui et Sika na partie est de la République démocratique du Congo, pe a saisi ça qui n'a occasion Oyo pona ko lancer appel moko na communauté internationale afin que ba s'impliquer véritablement pour na retour ya Kimia na partie ya région RDC, Oezali ko continuer ko enregistrer ba perte de vies humaines. Nous sommes très sensibles au malheur des populations qui aujourd'hui souffrent la guerre et qui sont aujourd'hui souvent d'être déportées. Nous sommes très sensibles aux efforts qui sont faits dans tout le pays pour conduire à la paix. Et nous voulons aussi exprimer une préoccupation de la communauté internationale que nous représentons de manière très libre pour que les sujets qui sont ceux de la République démocratique du Congo soient pris en compte par la communauté internationale. Simba que Modeste Bahati Lukwebo azali ko soutenir Félix Tshisekedi Tshilombo pe aza déterminé à respecter délai constitutionnel pour la organisation ya ba scrutin prévu na fin ya année oyo et bakisake maloba na rencontre na ye na ancien premier ministre français. Tolongwe Sénat tokiti na chambre basse ya parlement tobengi yango Assemblée nationale bipa inini mwana mboka honorable Eric Chukuma ya ibaki bongo na ko apporter proposition de loi nawe tali bongo ba conditions salariales ya ba mama pe alobela ki pe mingi na o tali bongo ba conditions na bango surtout tant ba salaka na ba congé ya maternité. Nous sommes en plein mois dédié à la femme. Tozali na katikati ya sanza ya ba mama boyebi bien que sanza o ezalaka pona o etali ba droit ya ba mama nde na yango biso toyebaki bongo na kokanisa na o ezali kozonga lokola droit ya ba mama nde na yango toyebongo ko proposer o ezali likanisi na biso na droit ya basi pe o etali lifuti na bango na misala o bazali kosala surtout mingi na basi oyo bazwaka congé na bango ya maternité lokola mibeko etalisi biso
na mboka na biso nde na yango tina ya makomi oyo biso tosili bongo na kosala poti toya kotika awa nde na yango omoni texte oyo ekoyeba bongo na kosungama epa ya basi ebele oyo bazali bongo kokutana pe na mikakatano oyo na oyo etali bongo congé na bango ya maternité ezali bongo sens ya modification ya proposition ya loi oyo biso toye bongo kotika awa nde na yango code oyo ezali droit oyo basi bazwaka bongo 66% ya bozwi na bango tango babengami na koaccomplir oyo ezali mission sociale na bango ya kobota mpona kotondisa bongo nkita Congo démocratique lokola ezali kotalisa hymne national na biso mais oyo biso to ciblé to pe importance na biso ezali to bongola oyo ebandaki kosalema na oyo etali bongo maternité ya bamama pe to ebabongo na koadapte na legislation na biso na oyo etali bongo matière internationale pe mingi pratique oyo ezali kosalema mingi awa na mboka. Les avantages c'est de pouvoir Baïke botika total sabino était mokole lelo na niveau ya première rue tozwami na boulevard Lumumba na commune à Limete accident moko e salema kikuna oyo man e baki na ko tuta jeep bolanda ndenge nini e salema ki. Accident de circulation moko ebaki na kosalema mukolo ya lelo na commune ya Limete na première rue plus précisément liboso ya Saint-Raph. Mutuka ya munene oyo bozali komona tellement esilaki frein nde eye kotuta jeep oyo papa ayaki kozwa bana na ye na école kasi mutuka oyo eya ezwa ye na mpanzi ekumba ye ti bisika baye kosuka awa. Heureusement papa azwi ata choc te pe azoki te kasi ba dégâts matériels kaka nde esalemaki. Utaki zela ko hydro azo mata po kende boye ngai moko na ABC boye ko mata ngomba ote eza ngomba makasi pression na yeza na ozomona eza malamu te yabite nazo mata tango azo kenda komi place ba komi stop fresilie moya mata susu eza te ali abandi kozonga sima na yebisi bawe bazali na sima na yeke bolandaka yete puisque mituka na bango ezaka na frein te mutuka ya muke yalaki kokende ekatisa kende kozwa mwana na classe nde azwi yango azwi yango na poids ya mutuka na ba charge aza nango na kati ekoti na ba gradin nde aye kosapuye na mutuka grâce à mutuka et c'est pourquoi atelemi aza pe na bomoi te azokende muke. Tangu tolobaka contrôle technique ezalaka important makasi chauffeur nyonso avant ya kobima il faut ko contrôler mutuka na yo pe kozalaka na habitude ya kokendaka kosala contrôle technique koyeba esika nini panne ezali. Ba chauffeur bozalaka na maîtrise liboso ya volant po bovandaka liboso ya hôpital pe liboso ya cimetière boye ezali kitoko te boye bela. Na Kinshasa, code de la route ezalaka lisusu respecté te pa ya ba chauffeur wana ezali constat osali libino botala. Kozanga notion ya code de la route epa ya ba chauffeur mingi na ville province ya Kinshasa yango tokoma komona soki kaka embouteillage ba chauffeur bakomaka na système ya bikende bizonga c'est-à-dire zigzag ake koto soki amoni kuna ebandi kokende azongi lisusu kuna surtout ke ba moto ekoma ebele tangu mutu ya moto azo précipiter aleka yepe azokota okomona e créer accident soit à tout type mutu kamususu nyonso wana suite ya incompréhension na bango ezala nzela eza muke bako créer 4 à 5 bandes misusu bakomaka koleka ti place o ezali réservé pona ba piéton okomona embouteillage ekotiti na ba piéton epesi pito pale esika ya kotia lokolo ezali te pona yango tokosenga kaka na ba chauffeur bazalaka na esprit ya kopatiente po kokende liboso ezali kokoma te soki osali accident bakokanga yo wana okomona mutu azalaki sima aleki
conscience esala circulation esalemaka na ordre mpona koevite bambouteillage na baaccident boyebaka mpe korespecte bande mpo tomonaka misusu aboyi na ye kozela akoti sens unique ere mutuka mosusu ekoya akomi koluka nzela incompréhension ekoti babandi kofinga na mafinga ya soni boye eza kitoko te. Kuna na commune Alemba bosimba ete misala ezali ko beta manawe etali construction ya banzela oyo to bengi ba route secondaire ezali ko beta madada pe yango esepelisi bana Alemba bango balobi boyi. Caméra ya Mag FM kitaki na commune ya Lemba kokende ko inspecter misala o ezali ko salema kuna bazali ko tonga bongo ba route secondaire na ba avenue mo ebele lokola Lwebo Lwange pe Lulwa awa tangu to komi sur place to moni musala ndenge ezali ko avancer kitoko basi batongi ba canalisation ya mai de part et d'autre côté mususu basi ba bwaki ba mabanga po ete ba bongo na ko planir surface ndenge bozali ko mona awa côté mususu pe camion oyo bwaka mai ezalaki déjà na pointe pe ezali ko arroser nzela po ete elemisa mabanga kasi côté mususu to mona ki lolenge nini nyonso déjà ici ekei normal pe tant d'approcher bana Lemba bango bazaki na sentiment pe balobi boy tout le temps mbula so ezobeta awa en tout cas to ba mapango ndu ezalaka inondé alors les kanti o bazu pona robongisa biso otela biso makadam na nzela to pesi vraiment merci ya solo za béton penza memeli biso béton ti liboso mapango to komi na ba béton o kiti vraiment na transport o koti mbamo na ndako to pesi merci pe tozo senga lisusu likanisa ngo lokwa bazu yango bakomisa ngo ti na suka to sepeli kande basaleli biso nzela et en plus nzela salami kitoko makasi et salami vraiment bien mais l'autre senga na SNEL aya olongola basinga na ye boye sa kitoko te toza na bekole awa école kuna école donc transport o toza na bekole même 6 bana classe baleka awa mbula boye kitoko te pona bana nzelo ezosala kitoko na babiloko nde bazotia vraiment ezosala kitoko mais tosengi na société ya SNEL aya ya kozwa précaution pona basinga na ye oyo esali kitoko mingi komona ete bakonzi bakanisi kotonga ba route secondaire yango ne ko permettre à ce que babalabala minene e bana ko respirer na o etali ba embouteillage na ville province ya Kinshasa. Totikali kaka na Lemba pona hotel Sabino ete kuna baike bazali kolela pasi ya mai po ete sali mikolo ebele na ba pompe na bango mai ebimaka te ba pompe tikala nango ba échantillon. Awa tozomi na commune ya Lemba na quartier Foire bisika nini tokuti baike bazali ko se plaindre na o etali bongo mai régie des eaux uta babanda misala ya nzela awa ba mai o ebandaki kobima na ba pompe na bango esi ekatana ebimaka lisusu te tala esika bakoma kotokela mai yango na libulo esalema awa nde batu nyonso ya ndinga bakoma koya mutu na tour na ye kotoka mai kasi ndeko nanga ndimelanga awa na tongo ezalaka nde bitumba benda bika nani atoka mutu liboso nani azela tour kasi na yango nde bango balobi boye pasa mai bande koloba kutu te bande soki combien de mois mai ebimaka yango susu te toza na pasi ya mai papa mpona misala oyo bazosala misala eza mabe te mboka bazobongisa mboka na biso soki basaleli biso makadami wana ekozala bien mpo toza kotambola na bapotopoto banini lelo makadami bazosala me nde eloko moko place oyo batimoli wana tiyo ya mai eza libanda basinga ya courant eza libanda eza dangereux mpona bana epuis ekole nde yango ezali awa babongisa nano place wana sima nango kosala bango bazosala ndambu toyebi te nanu basilisi te tala nanu bamai liboso ya bato nanu basilisi te bake nanu kobanda lisusu mosala kuna or ifalaki nanu basilisa nanu misala oyo basilisi nanu bien te omoni mapango nyonso boye mai eza te mai ezobima te no bapenalize biso siko toyebi te régie des eaux akotinda facture to akotinda te bakabe eza libanda
eza danger permanent pour na bana. Tokosenga na bakonzi ya régie des eaux baye babongo na kolandela batio na bango mai po ete misala oyo ezosalema wa ezali kaka mpona lokumu ya mboka kasi soki bazosala yango elongo ekopermettre secteur na secteur ezala respecté po botala pe awa ndenge bakable ya courant ebimi esali pe kitoko te tosengi pe na SNEL aya atombola yango mpona kosécuriser baike. Centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali esika oyo esengeli na yo tata mama mwana obela tangu mulai beta tu kuna kende ba retraité yo na ba condition bien pe na tango muke. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali ko boma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée. Et sengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux là. Chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezwami wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda kupo la santé n'a pas de prix. Boyoki Centre hospitalier Café Kwezami Bongo na Yolo Sud yango ezali wana pona yo mutoto misama tamulai na ba maladie ya ndenge na ndenge kende kuna bazali na machine oyo bango babengaka machine prophète yango nangonga muke eko détecter maladie na yo. Otamboli solution yango yo. Centre hospitalier Kafeke et tritaka ba maladie ebele presque ba maladie nyonso oyo eza na kati ya mokili. Tozana problème ya basi oyo babotaka te. Tozana machine moko oyo ezopesa biso ba diagnostic ya solo malade oyo ya mikuwa. Rhumatisme, hernie discale, tozana ba spécialiste oyo bazo traiter yango makasi. Problème ya AVC oyo bazo kende ba poto. On a domaine ya poison tika na yo pardon bondi melangai centre hospitalier Kafek domaine ya poison en tout cas ateza retardé to rapide awa soko ye ato tikala ki na 2 minutes ya liwa yeba ke soko zwikis ozwi solution. Biso tozana nguya parce que tozana machine moko oyo to yaki na poto ezo détecter kitoko problème ya ba poison na kati ya nzoto ata eza ya ndenge nini et puis tango e détecter yango ezo talisa
temps oyo esali na kati ya nzoto quantité eza ndenge nini na ndenge nini ya ko traiter lingaka oyeba ndenge nzoto na yo ezali kotambola to oyoka batiko take ya machine ya mundele ndenge aza kodetecte ba maladi nyonso yaka komona machine oyo babengi prophète. Prophète azali koloba makambo ezalaka o ezali koya po o ezali sika awa ndenge moko na machine oyo ezali kodetecte ba maladi nyonso. Okosenga te o ebisa médecin onongai nazobela boy te. Appareil wana biso to surnommé appareil wana prophète zozuwa maladie nyonso oyo eza na kati ya nzoto na ya mutu na ba symptôme nyonso na cause oyo ekozaka maladie wana appareil wana e proposer lisusu traitement ya mutu oyo il faut kopesa telle période oyo toza na promotion ezala ba examen ezala ba traitement ba activité nyonso oyo ezosalama awa na centre hospitalier Kafeke eza na kati ya promotion toza na Rompwe Ezo, sima ya station Lodge, avenue Ngindu, numéro 5, quartier Yolo Sud, commune de Kalam. Numéro de téléphone Nabiso 085 041 14 07. Ofanda bongo mitu na question a ngai na kosala nini na vie toyelio réponse ezali nini école de métier o tobengi esmicom ezali wana pona encadrement na yo kende yekola musala pote obima na musala na maboko. Bakinoa bomitungisamaki mingi na oyo etali ba université ya Malunga olela na bino esilie grâce ya Esmicom école de métiers de l'informatique et des commerces eye kopangusa ba parents mai ya misu awa okomitungisa te po mwana akotanga lolenge elongobani grâce ya baprofesseur ya Malonga oyo bazali awa bazali kotangisa kitoko kote bapoint sexuellement transmissible ezalaka nango awa te esengi mutu ya mwana esala po amerite diplôme oyo koluta awa na oyo etali bafakulte Esmicom ebongisi bafakulte lokola programmation, comptabilité, télécommunication, pe ba option misusu. Basal ezali bien équipé, pe bien aéré, côté munge bosana po ozotanga pe servo ezali kope makimia. Welisa yo mutu osilisa classe bandakala kasi oyebaka esika nini ya kokende awako abakisi pe lisusu système ya LMD oyo ezalaka libanda ya mboka kasi okokuta yango na Esmicom. Otuni ngai ezwami wapi Kimambangu na première rue du Landos non loin ya Ashi okokuta Esmicom wana bakoyamba yo kitoko soit obengi na ba numéro oyo 089 52 42 819. Oyembaka kitoko ozali alanga nzembo studio eyeli bino na ba norme oyo esengeli po osala musala na ba condition ya malamu kende na studio Liloba. Balanga nzembo bakolo kunga solution pona bino eye. Yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single Kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire appareil ya kanda studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo ba guitare ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelupo awa son erataka kutu
te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta matata na studio Liloba. Kopanga na yo na oyo etali prix te a cause ya bapareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele. Baïkie Mag FM ya mokolo lelo esukiawa bosepela kina yango bopesa merci na équipe rédactionnelle oyo ba travailler kitoko pote bozwa ba reportage nyonso botali pe équipe technique zanga kite na simabilili tozalaki na oyo tobengi na kombo ya Rabi Fuka zalaki wana na pointe pe Junior Santos na supervision ya Yemoko Enoch Mafuka kuna na niveau ya montage tozalaki na le maestro Père Francis Peta azalaki wana pona ko montele bino bililo kitoko bosepeli na yango pe Jesse Kanza yepe azalaki wana na niveau ya régie tozalaki bongo na Dete Muya Koko Muya azalaki pe wana bosepe na musala lelo en tout cas bopesa bongo merci na batu nyonso wana pe bo continuer na ko s'abonner na chaîne YouTube na biso Fondation Maloa télévision bino ba ebozuli bakwa kolanda biso na libanda ya mboka tika ete kimia tata nzambe ekoba na koingela na mabota na bino ngai na bino tokutani na mikolo o ezali koya